Papa, maman, cher honorable, cher excellent. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une Mbote libota mbote bandeko na ngai awa toza na commune ya Lingwala nde tolobaki lelo toyeli Lingwala na Barumbu donc lupango toye kotala yango oyo eza liboso na biso. Je crois que bomoni limite yango oyo borne eza liboso na biso na ligne avant kuma na portail bomona borne eza na place ni ya Blezali et donc nde tolobaki borne yango oyo lupango esukiti na place ndako oyo batol oyo ezali mais tozomona quartier ezo témoigner eloko oyo toye kotala ndenge ezaleli donc wana atokoti na kati voilà, les parcelles sont chères donc à Lingwala vraiment les terrains les parcelles sont trop chères donc onyos azala la posa ko somma na Lingwala biloko Lingwala yango mikolo tokotia biloko Lingwala tokotia biloko Barumbu commune Kinshasa donc ba commune nyonso oyo batu bazosenga biso tokotia yango dans le lupango oyo tozo présenter bino eza troisième parcelle na Makadam na donc troisième parcelle na Makadam na commune ya Lingwala dimension nango eza 9 mètres sur 25 donc bino mo bozo comprendre que 9 mètres sur 25 eza déjà au-delà il y a 200 mètres carrés et par rapport il y a prix na yango batia yango 200 000 à discuter. Donc ba parti mususu o bozomona bangambo mususu la kisite wana déjà basombaki donc prévenez que bomoni ba borne ezawana donc ba mususu déjà basombaki cadastre déjà eyaki et borné et linkolo ba que côté kuna to relaxati donc bomona quartier ndenge ezali nde bazotonga ba hôtel ba appartement ya cher ya danger ya propre donc yango wana awa to loba su mingi te tozobima o toza déjà na avenue tozo bozomona ndenge baninga bazotonga donc en tout cas Lingwala c'est trop cher c'est très chic donc voilà un peu avenue yango yo a tozo bima tolobi L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630.